coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Miss Tania, alors mon coco. La famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. La famille, ma grande dame est belle, ma jeune fille est belle, ma tout nangai, Miss de Miss, Maman Miss. Toko sala ndenge nini yo lobi ke toko tia misapi na kate pona ko bimisa ba salite nyonso o etozalaka nango ba perto ba salite to bimisa ngo te obi ke c'est interdit d'introduire les doigts na nzoto na biso ya bomwasi na Jessica mais siko soki toke ko sangana na mobali toko sala ndenge nini une grande dame na mboka moko boye aza moto ya Kinshasa mais ayaki poto pona kotika mwana na ye awa abanda kotanga classe na poto malobi Miss nazo zonga Kinshasa nazozongela ndaku na ngai ya libala menga na mesana so na sangai na mobali na nga so tosali fête tosali chuku le na kina na toilette na ke ko bimisa ba mai nyoso ya mobali na ke ko bimisa ngopo na mona ndenge tikala na kati sala kazei na mona ngo salite na kokaka ngo te na kina ko bimisa ngo penda nyoso na bimisi na longoli nyoso est-ce que to continuer ko sala ngo to sala yango te yebisa biso tant toke ko sala fête to sala ka ndenge nini naba un bon tonton. Voilà, la famille. Ndenge kaka la vôtre, Mr. Miss Alobaka. Na sena o ya bomwasi ba koti saka musapite avant ko sangisa nzoto to après ko sangisa nzoto na un bon tonton. Ba koti saka te c'est interdit. Eloko obimisa ezate. Eloko akobimisa ezate. Soki olingi partenaire no abwaka na nzoto na yote, donc c'est qu'il faut alata sachet pour abwaka te na nzoto na mais soka abwaki eza mabete. Oyebi mai ya mobali so mobali surtout aliaka bien. Soki mai ya mobali ekoti na nzoto mwasi eza na ba protéines ebele esungaka ebele eza très bien pour la santé na mwasi. Ceux qui t'ont en bonne santé et puis aliaka bien eza kitoko makasi. Bon, ya zei moko ezalaka wana te. Oze te. Omona ngo zei parce que ozomona ngo eza lokola boye. Mais en vrai de vrai eza penza mabete. Et loko astuce nazo peso bomba yango jalousement yango nde ekobanda ko aider yo. La famille, moi si déjà une femme déjà oayebike aoke 500 nzoto na un bon tonton. Et loko yoko sala zala sur oza munoko eza propre na mapeka na yo eza propre sokolaki et puis osokoli awa mabele na yo po mobali faut amela assisser pour aider yo ke okoya na maladie ya ba cancer ya mabele te esungaka makasi papa mela 6 wana eza mabete mais yo sokola on peut ça la propre. Bon avant boke ko sangana na un bon tonton grande dame jeune fille melela ngai ti ya clou de girofle na moi miel moi ma ya moto sali infusion ovanje o meli po epeso goût epeso elengelengi pour les bosana papa ozwa guana oko pesa papa guana tant aussi ici verre d'eau mai verre ya mai faut que ozana bitu o mela mai mingi avant que sangana na papa parce que eko aider tant oboke ko sangana na papa eko aider les bosisi ko sangana le papa abwaki na kati eko aider yo tant okende toilette o suba o dégager ba batterie moi ba microbe ba mike ba germe o ekotaka na nzoto na biso oyebi ke mibali mingi batambolaka pe na ba batterie na ba germe wana eza que l'air ekoti pa na yo omona ba sukusu wana ba chuku wana ekotaka yango wana kende ko suba tango ke ko suba déjà sali déjà signe kitoko ya bonne santé ya nzoto na yo obimisi yango dégageant et puis tango ke ko suba ozo suba salo kwa mutazo kema mwana azo bimisa mwana omona na ba mai ya mobali na o ekobima nyonso te po evanda na nzoto ata ba 3 jours ba mai ya mibali mais mingi ekobima. Et puis tant yo silisi okozwa kaka mai na ya malili mai kaka we bimi na robinet o lekisi na nzoto na ya bomwasi na vulve babenga ngo vulve oyo ba lèvre oya mwasi na se ya bomwasi o lekisi yango na mai o chabo wana soko ino maboko na yo après oye ozo chabo ozo lekisa na mai yango wana ozu protège no propre o tie na culotte na yo o lati ozongi na yo ok bo continuer na papa bo vandi bozo solo po le moi samba ba 500 nzoto to dégagera hormone moko bo ya plaisir ya esengo e bimaka entre moi na mobali après ko 500 nzoto au mona bo solo la bien au mona bo seka parce que hormone wana eza dégagé et bimi eza automatique nzamba sala mo bongo la famille ko tchaka misapité
koko tchate po oko s'exposer na ba infection ya ndenge na ndenge soko ke obimisa oko mi pesa ba infection po nzoto na de je uti ko apota uti e uti na sukus ba bechango boye papa tant yo fongoli boye comme ko apota fongoli boye ozo pesa ba microbe accès à kokota o eza très dangereux batela la santé na ba chaka misapina katite loba médecin mutapesi yo ovule to apesio quelque chose au coach na kati po ya tanga nzoto mutu corps médical mais yo okoki ko sala yango te. Bisous, je t'aime bien, prends soin de toi. Allez, au revoir.